Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe na Dubai tembesili bajalu bakufi bafonkonte pe bakufi lala lulala Simo Poso Lobito mobala pembe na Dubai mobala likili bongo nelengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma mibalo bakabarate suka suka batika la kabango moko keba nyoka au soyo bande kona pesi bino mbote ya Jésus de Nazareth ezana bino bisika nyonso grâce à nayepe kimia na ye etambisa bino amen bandeko na ipona loba deuxième partie pona loba likambo ya mwana biso Alexandre oya kufeli biso na Canada oyo komi likende lizonga yango na ye toso wana bino papa mama yaka vanda papi buzi yo mtu zalaki soudere ya kusaila ngaba kita mabeli vanda ba mama nyonso na ba papa nyonso bande ko muta silikate mutu pe aloba mabe te so oloba mabe seke libanga na molile zuyo ngana tango koma mutu te nazo kende kaka bande ko omoni muta webisa bino vérité na oloba vérité onga nazo webisa bino vérité papa mama po video na ngana mokili mombetala makataba mikonza ta na mama Denise patala rangai mena sela kaka mama Denise bango na president pe bango nyonso batala ngana kota katikuna bamona ngai no kwa bakeine bamona nga kuna bayebi mais na mona kana bango enjo to kutana ma Denise amona nga ona lobaka po ayebi ke makamu na lobaka te noko Simo makama lobaka zaka ya solo ayebi wana mama Denise ayebi motema ya nani Félix président Félix Tshisekedi ya na ito solo la mama papa tango botaka tango soki na mwana botami te na dibumu azakani mwana na yo mais soka bini akomi ya mutu nyonso obika nde tokola kana Kinshasa nde tokola parce que mwana no mugiya msope bakomona papa makomone songo na pakala somela nga nguba awsa nini awsomba parce que mwana ana deja akomi ya mutu nyonso papa kulute papa leki yaya mwana zokola akomi ya mutu nyonso mena libuma zaka mwana mais soka bino mokila akomi ya mutu nyonso omoni na momo nde tozokendele yaya pasi ekwesa kondima na bino te pasi pe etina bino na buzoba te yaya surtout na zotelemela likambo ya bana bakutanga na bamboka bapaya mama eza nango makambo kitoko eza nango pe tout est bien yaya nzambe soka atangelaka yo kaka place na yo ekebimela yo ya ekebimela yo bana mama ye msusu bosunga mabe mboko amobolimbisaka ya ndokwa bana kaka zoloba soki nzamba lobaki songolo pakala oke na mboka bapaya okomona esengo na mboka bapaya tango ya eza grâce soki pe nzamba lobika ndenge tozaka na mboka na biso bisasaka ndenge zokendeleke okobongela pe kaka kuna eza kaka grâce avant ya kosala likambo na mokili nde tozokenda mokili ya se ya masumu tunaka nzambe soko boza kaka na basentima ya makambo bande kokende mutu asala mingi basentima makambo ne soka kala nzela kolanda te songolo pakala po ya kinga mpe landa te mutu na mutu ana destin na ye mutu na ndenge tozala mokili mutu na mutu aza na destin na ye ote mama ndenge te kolanda te mukono mukoleka omona makambo nyonso kaka na facilité soki mukolo no ekoki yaya mutu atunaka te ya mosusu obandoko ya ozokende ozosala makambo mosusu kutu oleki na bato misusu tovanda ya kala eza likambo ya ngolu kozala patience na vie bana na ngai ifo kozala patience baleki na nga bana na nga bandeko na patience efutaka bofokisaka baparent te talaka nde toza na mboka ngo kolia eza mwa boye mais soki eloko eza ya yo yaya ebunganaka te kofokisaka eloko te kolingaka mpe kozala moto ya basentima te kolulaka te koumela na mokili te eloko yango yango wana
Nazo basiko na mama na Alexandre nani ndeko nanga mwasi. Alexandre. Mama na Alexandre. Lelo to pesa foti ndenge nini. Batu mitso ba oluba lobebele, baso nga ba pesa foti ndenge. Parce que tango moni ndenge mwana zo nga kino kotanga na Canada. Yo mama il faut ça la rappeler, on sera toujours na contact pe okino tala mwana. Omoni eloko ni to lobi bongo parce que moni a kotinda mwana mwasi to na age moko boya kotanga yaya mingi batanga te. Bana mama na zana makambo ebele. Mingi lero na ba parents misu ba lobanaka te mbongo na baby se bele aswa ba buksa tindela kama nzoka mwana tanga kana yete. Ya kotina mwana poto eza na synonyme soki ya ndenge nete eza makambo nzambe. Ba oyo pe ba bonga po basala makambo su pe bwa komi azo ya ba mingi te. Si disent ba kosa ka 1%. Surtout soko ndengo tinaki mwana sana muntu te otineka bonga ke kibudiki kotano solo la kite mwana mama omona momo na poto kotone se komedi facilité za le susute ya soki bat baso ko sabiso bino miso babono ko simonyo songa ngana banda ko ngala nga banda kala nzamba batsuto mwandambu esalinga bien kon compare ngana yote ko compare ngana mutu te ko compare yona mutu te zala ndengo zala o bino bofanda o biso to vando ebi ndenge ngana vandele o bosonga te o mena ko songa persona na mayene na ko sala pe bakam nanga bien biso be na kisatu to sagi makama bien to akina ba poto te to bando ko voyager est-ce que to fana ngina na poto ngo to tamboli ba mboko ebele to fana ngina ba poto ba boyo okende ba mboka boba est-ce que ezala ikaka nini ko fana na poto Babylon muso to somi na ba Kinshasa kuna to somi na poto to somi ngo peka na Kinshasa Côté nyoso soki nzamba tio le boko gesi et alobine que simbe ko simba ne forcez pas la nature. Yo tinda mwana oyibisika mwana zalaka te. Avant na kana nani azalaka wapi yaya oyibite. Ndiko na mwasi osololi lelo soki pe faute ça et ya faute no mama. Oyebi position mwana te. Parce que bana na biso mingi ba koma na mobulu moko. Bana mama Kinshasa kute kosa. Ondika ba tsaba ngotonga tui. Ya surtout soka kokuya na place mabe. Mama. Minde na biso ba sana. Ya msumu osomona tokolo ba makamusu te to bomba kaka. Place au comité ekoya raté. Keba. Poto ke sana ngo poto na ba makamu ngo msu ya malamu me. Surtout ko tinda mwana ye moko. Yaya. Soko moni ndeko na yo azula mwana kola bala bonga ya song sele matondo yaya bazaka sute bana mama bazaka sute muta zelo mwana na yo oto mwana mama leki mwana tata mwasi mwana no avandi pa bongi nde muto ana zuye yaya simba yeboy epesa mina batu nyonso tute awa na poto mutu na mutaka na histoire na ye bobote mama moko tata moko me babwaki sa yo baloba na te mingi bele misu mibala ba ya bandeko na bango ya mibala ba yana bango balingaka ya boya yape babetele litsolo mususu ayini ndeko na mwasi aweza mama Sodome Gomor ebele te tokolia bongo mboko yo la lulala tekele bumba mboke za ya koyinda na ose la prime d'activité ya mboko na zo biso mutako sayute ona Canada biso to yibi ngo ya ezaka ka mboka mundele echange mwana zo keni mama oyebi te soki mwana nazo évoluer ndenge nini azalaka na banani azalaka na bana mama parce que awa ezaka soki saka kwei influence akoti okolinga mobali mususu bo parce que awa ya musu mobali baboya na sutu mindele baboya na kambala moko te komeka te po ya musu ye ko epane pa ko zangi so mokili na minute nyonso eza biloko ni kolinga eloko nzoto mingi mama il faut ça na contact soki moyen pe zalaki yo moko pe ko ya kotala mwana no sika fanda ko yebi wapi est-ce que mwana tanga ka classe oyebaki to yebi pete nyonso ne faut ko saba kalikili nyonso
Si tu peux bana na biso ba yana ba recrutement familial bana na ba tsa biso pe désordre ba yeba pasa mukanda te ba tigalaka kibudiki la nati lokole la mida France oyo na solo ekende zonga nati lokole mokumbi bato na mokitisi mokumbi bato na mumemi bato yo kaka ngasiko mokitisi bato ebele te tokolia bongo papi mboma ski yo na kotsona miniatia ine nde nazokana yo mboma ski na olatisa yo muta kapekisanga te papi mboma nzambe na kotsona ina ne yo zelaka na butu na ana technique mo na kosaela ina ne na miniati so ina pare na kobeti so pe ekedaka bongo oh ya ndenge tozokende na mokili oyo ya kotina mwana poto na loyenge te bana mama soki boko yinanga bana eza vina bino mama mwana yo komela ngwadi mana poto mingi botina bango bozo ba resultat ni mwana kotina na poto ya soka na aisha mke mama il faut zala na contexte ya makati bana mama na so na solo mingi batanga te misu bakoma ko tsaba tonga bakoma ba ndumberara ba ndumbaroro yo tangi saka neti mususu yaye bika mwana tanga ka klasi nzoko mwana sakomane na bana mine meba tindela ke bambongo na bani mama yeba kate mukolo baswaka tanga ko ya utaba mwana mama na bakoko mine o bana nani kasi bana na ngati obotaka mukolo ni obotana wapi diplôme so akena ko sala ni ménage ya kopangisa bandako yo bani bona ngamba di koloba ménage asali soki 15 ans na pota za ménagère ba mama ba kotandeka kesaka te babia to umi mito kotala yo nzoka bango mbongo yaka ya ba minerva nzoka mbongo na kangaka ne aliaka na mobali moko sula batambuta lombia o ba melaka masanga na kopo mobala na selongo kasa gido ya voiture o alia mbongo ebele ya mwana wana asape elongo pe mobulu elongo siko tela ndambo lokola la brine masabina mwana ngoye wana abotela batu 4 papa na banga pika crise na bandeto solo baboy o ba keta 15 na tata na ba na bisa ça comme et 10 ans baloba na katina tata wana papa na bango banda zonga atuna yete azonga tile mama na bango kaka insiste papa wana benga ka mwana te alobi na ngabi leki na nga mwana bino na longola fortune beli pona ye basaki misato mibale bandoko tanga bakendaka batanga mibale bandoko tanga na Belgique ya bakotanga pe yebaki yaki na nini na Suisse oya gene mibale basisa ye yaya eloko te ko boto ndire babeti na mutu mundenge la odeti nzongo yanda mama president ya ba Gauloise na Hollande yango ya lelo soki pe mwana na lelo to sanga eza pe ba faute ya mama na biso ndeko na biso mwanza est-ce que osako contrôler mwana ana osaki na compter kina mwana wana nyoso ne faut ko compter parce que milia banoko za nango est-ce que akina milia malamu nyoso no obi il faut ko célébrer examen nyon parce que biso to va na poto minto yebi ndege leka milia nanu ya mwana biso lesana ezaki milia nini mibalo abanoko sala ngo basaki mibala ndenge ya tout ça il faut to calculer parce que pona muta kufa bomba kenetini eza cause moko ifeza na kati poma bomoka na kibudi boy c'est que loko moko ezaki déjà préparé bakana kaye bakana ki esiko na likambu nini il faut boyeba bana mama tangu ngana yebisaka bino boyokaka bandeko za likambu esali biso passe parce que mama mwana 21 okolo kobungisa bobabi ye moko nini aka na mwana mo namoni yepe mama ngazolo ba France ba français za likam français le soko cadre qui on pa ya mwana kitoko ya ngana zotuna contact nini bosala ki na mwana wana tangu mwana akina muni mwana na eska banda ko tanga na yebite azaki na contact nini na baninga azako tambola na mileni na tout ça il faut calculer tout ça yaya oyebi ko tangisa mwana na pote foza na mbongo il faut pe osala oyanga kotala mwana otala ke evolution ya mwana yaya ça coûte trop et ça coûteuse
soki ka ko bio tindi ebo eza elaxi neti ke no luka vina yo mutabia ko luka vine atanga teza vite soki onde biso ba misuba ndeko ba yaba soka chance wana ba banako ya mama na papa batelema mutu moko tfaki na kutala bandeko ya okoliambo ngazo telanga dia makambongo yango yo ngamota na vanda mboka ngosunga bia mama na biso papa biso baka baki mayeli yango ndako lo babo ba yeba katina siko na eko comprendre ngadi na vandi na poto ngabia poto na mwana tanga to nini yope moko fosa la pe na contact ya kotala evolution mwana na moni ba parents na merci eloko bosala pa na biso ekokisa ma mutula mutazana vini bien nzamba za lokumu na eko mona ngabi ne ba yandiri ni papa na mamuna kwa mutu moko akite ifoto ebe fol ne eko tala ngadia baka na raison yango comme la lezane il faut ça na contact na parents ba ça peut contact na université wana ba yeba évolue te ba mubala tangi mingi moi ça tangi mukemi azo raisonner ko leka bato batanga nzamba sala ka bango grâce moko munene ba mama na biso tena kota parce que il faut que no kotala mwana na po yeba ndenge nini évolution azana nilie nini azo sala ni parce que ezasiko eza devoir siko ya yo parent pona mwana na yo avec mwana na yo yo siko ko yeba ndenge nini pona mono solo ba français na soko cadre ke ngba noko yaya ilingo ko sala kitoko siko yo mto perdre yaya ko tinda mwana na poto il faut tade siko so tinda yaya muto akozolo mwana to encadrer lo mwana ya ba mingi sute na ndiye to komena biso mite ya mabebu to koma pena bandoke belebo bakatu bakoma okanga kamba to bandoke na ba famille ya makamno se beba nango awe zakia kukianga na kianga na ya yo yanga yango wana awe za lokwa litsinzi la mbongo ekende boya yo ezonga boya yo eza lokwa malemba to le na benza na nini na mbembe to za ko kitsa be bitakwa gigi wana to mielina na pulumusu yango wana eza bongo awa na pulumusu wana ta osali mwa mokita bangala bayibi eloko na bimokita mokita na mwa mbembe na mwa na benza ba o bayibi benza te ya bilolo oza ko kitsa be bitakwa gigi yango wana mwa libulia bilo benga malemba biso kuna libulia somelanga mwa libulia na meka na kitisa mwa bongongo yango wana eza ndengo wana lelo mama Alexandre côté mususu be règles zalaki meya oyeba kité parce que ndenge mwana salaki akoteki na ba réseaux sociaux eza nango pebi mais siko contact nil bozalaki nango na mwana est-ce que banoko kene pe kuna na Canada ko tala mwana ko nini yaya parce que pona otina mwana aux États-Unis et otina mwana betu yomo il faut s'appeler na fortune parce que à cas de besoin yomo ko bitena kitana na terrain et zuita ebele na ko tala évolution mwana ekenda bongo yaya soko le bika ko tiki mwana ya ko tanga yimo yaya na mboko yo mboka pardon mboka ya ga lengle bot ba seka so mo muta seka te seka ne loko te so mo muta seka sana mo atsuguli tsatsa na ye mais na poto pe ba so souffrir parce que bino mo tso ba yipse ye bino mo kosa ka ba bon musuzi ba sape na asana compte te banda ka a compte ba découvert si ba longo ba benga ni na banque pour découvert eleki bino mo so mo na poto ngo za randiki so akala mingi to koma pe ko ya musutu pe na ndako tsana misuba ndako musutu wana poto ana maya ko melate na so tsamina so bino mo so kan saka ke mbongo babuka kawa eloko za susute ya soko zuko opportunité na mboka na biso te mboka bo oso sa no bien ya ka vacances combien ça musa no to simba touche conseil na ko mekate no ose pas de faire ça tu vas regretter après ko mekate soko zo kana mwa mbongo na bien place oso sala bana mama vanda awa kontena ko zwana mukanda kontena sika bana ko vandi so konte be benga ka 115 andi mayo na kimukolo oyebe poto sukona kimuko ato kitisi elongeso la kiso ke so pusani ato pakoli yombo so mona ka banzela ezotambo ato so tambo la eloko liboso makolo nde mutema ko salo pasa sakoli eloko liboso monika na lata su talente bambule pusani poko ka sute talo dame
o ezaka ya bandumba kala etalo da mpona koyika mulai soko kokongo suta esi le côté ménopause o sala ndenge ni lokata nzoto ne laxi déjà ko sopusani ba côté nyoso nzoto ko molemba lemba seke mikolekei la lulale Claudine est la femme de Valère à Grenoble et qui est Narabongo. Et belle te bo lia bu. Soleil wanga. Et belle te yo o lia ngobong. Ato tselo ya ma okolia. Vibrato piana. Depuis qui pomba. Et qui Narabongo hérité wata soso lembe. Retour na soso wate retour. Retour na ngana soso wate ndenge nini. Hérité wata soso lembe. Retour na soso wate. Pourquoi? Oye bien un point d'interrogation. Et que Narabongo. La lulala. Ndumba su permis papa le panga beli liboma. Moni makamro yango. Ndaka la melingando. Bele toko lia bongo. Keba nyoka. Yo yebi te ba yebi sayo. Na bambongo na bino ya misala mabiela ba yebi sayo. Voi mabwaki mbongo ne bale. Abiso ko zue komi ayo. Bongo pesa inga na maboko te pona ni. Bambongo na bino ya misala mabe ya musami noka ko bomaka bato. Bambongo na bino. Keba nyoka. Akuswa yo. Oyebi ke yo yebi te ba yebi so. Ndengo babo yo po yeba ki te ba yebi so ke so okeko la mbongo ne balano ko kufa. Keba nyoka. Abomi yo. Sele osram tata mapasa ikenda kabongo. Didier Lacoste le né à famille. Et yé bana nanguba mutakolongo langote tu es le né à famille. Didier Lacoste le né à famille. Ye wana. Mobala lekili bongo ne lengi yangu wana. Bele atakulia bongo. Bisobo. Pascaline ponderes. Francine ponde, Jenny ponde, grâce à ponde. Famille ponderes. Jibe piana. Bele te jibe piana ko lia bongo. Atote longe ma ko lia te. Keba nyoka. Aoswa biso. Nye ke fe.